viva non bana wana bana viva o basalo ebi bana viva la musique biso et oh la plateforme bat basali quand même boye bien ah oye ben hôtel ko sali ba conférence de presse bazole kala na TV bana viva ba ya mabe omoni ndenge bazawana banani oyo tangi bakombo bayebi ba vérité ndako na biso yango oyo o papa na mama batikela biso sikoyo 4 bana liboso ou 5 bana liboso balongwa bakenda sikoyo bana o batikala na ndaku ba mikolo balongwa bakenda bazobundisa sikoyo bana wana o batikala na ndaku. En fait c'est ce qui se passe. Papa mbadaye ko benga tosha chef adoloba tosha chef nanga. Donc ça veut dire que tosha basa chef a mututu soko za na viva o papa mbatika eba ke tosha chef na yo oya loba ke balongola ye wana ayebi makambo ya loba nadaka na Abidjan na pesi mama Marie Laure wone mbote ataki manager Afrique ya papa yena mutangu na téléphone au parleur nazana nazoyoka nani nande bazana 4 moko na bon zela toke malembe moko na apeleka batu déplacer vraiment langage aloba mabe vraiment kombo ya papa nde mama Marie Laure aloba na e ya lobi soki bona kolongwa soko longwa na yo pe. C'était la réponse bazongi c'est la kaye soko longwa na yo pe. Comment tu peux dire que non papa mba pas kufa na ye viva 1 viva 2 mais to yebi que viva la musique au papa mba tika e aka moko on va sali ba comment sali ka bana viva comment viva la musique eza kasi bana te donc viva yaka moko papa mba tika. Donc ba o wana yaka ba les à côté comme ça comme na salaka chorégraphie ya Koffi Olomide ya Abracadabra réalisateur a contacté nga pour na sala chorégraphie na sa mais avant nandi mana benga papa ne sais papa ta ba contacter nga pour na boye abi d'accord ko kende ngabi mais il faut na kende kuna pour na kesona papa Koffi abi non problème yate tu peux y aller mais sois sage moi so OK na nécropole papa zakuna papa za nécropole ko pe kuna boyaka na papa za nécropole daka na Kinshasa. Le terrain de Nibabi dans la cercueil. Nayebiso papa dans la nécropole. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars, présenté par votre humble serviteur Dieu
lomata ndeka to bisaka bino babone tout balandaka biso na Congo Revolution News. Donc les autres on a besoin de like, de commentaire na bino parce que tu aimes bien bino quand même. Ils a invité mon surprise. Donc avant déjà de passer la parole à mon invité, quand moi je dis un grand merci à Fabrice Ndeka Nyonzo Forum derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Michel Kombe Aigle Royal. Là je pense aussi à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon soin, à Willy Moucheni, le seul et le véritable code mondial. Pourquoi pas aussi à Jojongo Naïmen, était avantageuse patron, mon vieux, on a pas fait Didi Bokunga de Lyon, on a beau santé Chouna Chanel, la parisienne, à madame Karine Manessa, grand prêtre mère, et on a Rodrigue Matin de Master, Yaziza Luku, Sachiko Lubanda. Des fois mettre un système. Donc grâce à Fabrice Ndeka, nous avons fait large, on a invité surprise parce qu'il s'agit là de Bénédicte Choucha. Donc tout va y bio, ça va Pembenia, père Nabiso, père son âme, papa Wimba, le vieux Bokul, donc le vieux Mango Koto. N'ayez pas au solar quand même concernant carrière naïe, ma solo n'est pas que parce qu'on a bien un artiste complet. N'ayez pas dans placé côté ni mais le matin quand même à solo naïe et ça la peine énormément plaisir là-bas tout bon on a besoin de Congo Révolution. Bénédicte, bonjour. Bonjour le matin. Boni. Ça va, bon payo. Qui met ça? Kitoko. Depuis que ça a plaisir à tout parce que tout ce solo ils allaient en déplacement, dans la kinité, dans la bonne, mais les lots quand même. Ça fait déjà depuis combien de temps déjà on a kiné? Bon, banda a vendu, je pense que oh non, mais en avril là, non chose en avril là, en avril, non chose en mai, jouer en mai. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais tout ça est mis en azos à la carte. Attends, combien d'années déjà? Et où Meli, mais ce qu'on kanginga. Félicitations. Okay, merci beaucoup à tout bandamna quand même moi lisolo to solano Bénédicte Choucha badbangba hiba vraiment yoza ndena bingo artiste complet but mususu kwa monde mais tout le monde a pemé na papa mabanda ko bina mususu ndo yemba ozana nani Bénédicte Choucha. Alors Bénédicte, premièrement nada danseuse, nada chorégraphe, nada chanteuse, nada coach à sport. Naza makambo ebele on a cité wana nanu voilà naza pe maman naza pe voilà quoi voilà bah comprendre déjà mais ce que ce que tu bah vraiment on dirait carrière professionnelle non on a danseuse ou chanteuse c'était pembeni papa wemba ou comment? Oui nga bandi danse na viva koyemba pe na bandi na viva nyosa na bandi kuna bandi na viva tout banda maman déjà parcours intégration on a viva la musique Isaki na neni et puis c'était comment? Ouais, intégration dans la Viva Edaka en 2002. Edaki comment? Alors moi na tokeno vite fait cousine ngai ada kobina après na bisatika kobina iska da bina to ke Viva. Parce que na dolinga papa we na dolinga pe style ya musique ya Viva na do se pepe na ba nyonyo ba fioti tout ça. Nde tokendaki Viva na 2002. Wana Viva et kendaki eda na poto à Bercy badaki na France biso to koti na sima et puis tangu bayo ya to sali test. Au sali test les gars donc kimia je pense. Test les gars qui bien mais daki facilité. Bon, nadaki na mon avantage muke pour nadaki déjà na eba da chorégraphie ya bakala ya kuba 100% star. Donc on bayaki balancer casting danseuse qui belé à plus de 300 danseuses fait que ce que tout ça mulongo pour na to banda voilà casting quoi ce qu'on a se retrouvé qui na mulongo na se retrouvé qui mutali bosso si quoi et puis candidat à palpite wana d'autant mutali bosso ba ko tala tout ça na kimi na zoni na sima. Parce que l'ambio na PCB mbote l'ambio les grands formateurs na PCB mbote donc au lieu banda liboso ndenge normalement banda ka ya bandi na sima ka eska kimela ki donc en tout cas na habité soka mona ki na kima qui je ne pense pas mais c'était vraiment bizarre a bandi na sima bon wana na kisu na choite na bandi ko bina na bina pena ki toko chorégraphie et banditis ko betenga maboko ba changa ba mon équipe A. Donc équipe A est une équipe ya bateau ba uté poto, to une équipe A, une équipe B, une équipe C. Donc voilà. Voilà après on a penasco il venait qu'on s'est posé ba griffe bimi mambe belé bimi déjà mais ce qu'on a ba ce qu'on erosala qui wana je pense que maître na bine est toujours l'ambio après que l'on a l'ambio bon évoluer ndene. Alors après na donc ba griffe bima qui griffe ko bima bien tant l'ambio ko l'on a viva.
Ouais, parce que wana combattant ya ko longwa viva après na comment se centrer un peu épanoui on dirait lo mo bido kanganga ton lambio longo mamoko na comment fonga ma papa comment botama et na comment mona que non on dirait comment comme un peu limité na ba style na danse na daki na idée sko ya ko yekola ba style mususu nde na kende ko kutana chorégraphe Jacques Banayanga na PC Bambota trop yemta la danse contemporaine na ke yekola ba style musuku na danse traditionnelle africaine ndomboloté hein mais danse africaine traditionnelle danse contemporaine donc voilà quoi na comment que évoluer sko yo na viva mais na pe na groupe ya Jacques Banayanga parce que la style mon côté. Oui, que er lobby bongo, je pense que Bagila ou Melonga na Suède na salué Tekal au Sud et nous sommes comme déjà danseuse déjà ba danse contemporaine ba danse donc est-ce que ba oba bina na ba orchestre sur tout le monde ba iba biloko na to ba bina kaka ba oba bina ba orchestre pamba ba na ngote na ngamoko c'est que yo moko donc par rapport on a tenu parce que mingi ba danseuse penda ba notion na mingi za te monsieur zaka ko botama kobine za vraiment iné donc voilà c'est que yo er ko bon aux maîtrise yo na je pense que côté qui peut ba na mai mususu ba notion na to ngeka yo motika no sikoyo problème zaki ke non na dawa me ko kota ba na mai notion na me za ko kota bango te eza kote kota tende ni donc et comme le roi chic ton ne bon laisse pas bon banchi denda eza ko kota bango te eza ko denda c'était ça maintenant le problème eza ko denda eza ko kota bango te nzote omoni noko se misani ko liane ti fufuna pondu yaya moi pe tom sous salade pour lia omoni omona tom sous okokano salade te en fait eza ki ndenge wana ils ont kota pena bangote nga tellement que na ko lingango parce que danse contemporaine ça n'a rien à voir na ndombolo ozomona hein? Donc ils ont kota te parce que ils ont kota te ndolo bien après kolongwa ya lambo santé pena que bandu bimisa ba biloko oyo yebi et ça les peine normal plaisir mais sikoyo tous ara moi muki na vivre la musique mais c'est comme si après tout le monde dit papa on va kolinga tellement trop que les camo batte belé ba so on opposant de on est mutete là on dit voilà na ebité il mo bon sentir que via on lingo petro en tout cas papa azako linga ba bosseuse papa do linga bato ba na vision en fait ngana papa c'était automatique en fait déjà que le mot boywana moya ko expliquer ngo za to monde na onzanga maloba ndenge ya bando linga ndenga pe na zo linga en fait déjà que le mot boyeka courant na biso tutanaki ezake lo msusu moya ta ko expliquer ngo za te ya loko to na mwasi pasa ko bota azanga maloba ndenge ko expliquer ndenge bolingo ya ngana papa ezaki vraiment vice versa en tout cas voilà quoi. Voilà aux animaux maloba ya lobango vraiment ezaki te mais je pense que on a lobi ke batum soupe toyoka ba lobi ke no beaucoup landolingo tellement trop ndenge kende kiwana mais est-ce que to vendre pe on trop te mettre ba pe moi obando zo papa o manani na vina o papa manano zoye bandenge belé non zoye pendant ti patron nanga penza te hein bizarrement non zoye loko papa nanga botanga parce que papa apesanga papa ema na maboko nande nino ke na confier yo mwana nga parce que nadaki la plus jeune nadaki non mineur et papa nanga biologique adaki ko banga mwana ya mwasa za non mineur omoni apesanga papa ema na maboko ke no batelanga mwana nga eko sale pa na yo voilà donc basolo après na tika bon bali pe basolo la bien basolo la normal donc na papa ema loko papa nanga vu pe badaki âge monko basa pe loko kokokana c'était bizarre et puis ataki confident nanga vraiment na bande ko yebisa nyonso yanga yepa bande ko yebisanga ata 85% ya makamna e oh oui na mususu yoko kiko boulete anda loba nanga ngo tamzo ko loba na mutu monko te yango mais nga bande ko loba nanga donc nous avons le formateur, professeur et voilà quoi. Et voilà, et je pense que na voyage à Soukao papa tikara biso yo pozala wana, je pense que ils ont un témoignage mon landara vite fait dans YouTube ba on dirait bondo voyage on a papa azaki vraiment malade ou bien azaki bien. Ma solo yo pe
Lomata, oui, masolo na ninga obeta ngo soute masolo ya papa, franchement, surtout ya ba période aliwa na ninga suko ko beta ngo te parce que ça masolo moko na vanda presque 3 ans, 4 ans, ninga na tika art, ninga na tika na makamnyo surtout. Donc, ce qu'on a commencé à effort ya na zongela. Et puis na daki pesu na kinde pour na bayaki nanga tout. Moi ce qu'on a zongi na dana posa na bana mais bon. C'est vrai qu'à la ceinture mon boye na yebaka te sur ceinture ne da nini mais après na ko yebaka zaki médical tanga utaki poto to dans ta ceinture mon boye wana mais azaka bien tu dois répéter très bien tout ça sans problème azaka bien mais parce que na yoka témoignage bobaki même les jours à concert on dirait yo mto sala ke café tasse à café non jour à concert na sala ka café ta dans mais la thé rouge thé à moto abano mais la nika ka yango mingi ezaki pona ko chauffer ba corde vocale quoi donc c'était et puis na ba comment je peux dire na ba loge wana nini mali les aki trop omoni mali les aki trop et puis to umea ki trop na ba loge wana pona ka ko réveiller ba corde vocale donc mais la thé à rouge et puis ala ko ça moi physique muke kotombola moi makolo boye tout ça pona ko réveiller corps voilà mais ce que après tu aux angande tous angaki papa place wana mais ce qu'on a le moment le babi TV za radio te boteni penga regarder batu musupe ba kota pe doute babi que non vie kuna kufaki mais corps pe yate zongaki boye vivant et ba boma place moko boye amitala ndenga zo kufa voilà tout bino bozala kuna biso ngio rasere biso lelo vie era kufaki kuna vrai ou faux corps na ezala kuna Lomata maso na zolo ba biloko ba fanatique ba komela biso lomata ba yebi ke to tabatu omoni yango ba lobaka lelo biso to tanga ba nchiki ba seri mo boer fait musée le père atika biso to za koma mo na nchiki kabla ba kufa jour ngo le 18 ba bombi ba mo ke témoin ba bomba sote to zongo sera le 16 janvier moi ce que ma besko ya Afrique ba bomba mo trop to yeba parce que beaucoup laza star mo ngana ba lelo beaucoup de respect parce que na mona pena na ba chaîne mo total araba ba combat ba tchara bloga ba Ukraine na ba Russie ba bunda lelo me ba lobela mo ba beaucoup o bina ba artiste belé ba odaya na ebité so ba loba bongo yo expliquer bisuka mo muke parce que yo bi déjà qui 85% déjà fa boss ndeka na yeba déjà moi 85% ba solo pe rien le matin moi so ke na nécropole papa zakuna papa za nécropole ko pe kuna boyaka na papa za nécropole za na Kinshasa de terrain de ni babi za cercueil na yebiso papa za na nécropole papa za kuna so lingi toke tala ya mkomsu to betele tour ole lango fort mono nde toke tala ka ba unga kitaka to mapamba ba unga ebite ya lomata papa aza na nécropole to tika pe mana kimiako aza na nécropole sko lelo ndenge lobi ke papa na nécropole lelo ya rozomona ndenge vive comme ndenge comme lelo ndenge yo mona vive comme ndenge vive ya kitoko to cho beta femi ya 14 somo vive ya bien vive comme ndeni oh parce que quand il va bloquer ngoyo menga dernier mon to yamba mon frère Pompom Miyake alobi ke viva to chami mongo na bandenge mo boye kena ba komo longola batu ba répétera ba nzembo ba bazali te yango moni bango ba longo ba est-ce que vous courant pe bango basala bana vive omoni ndenge bazawana banani oyo tangi bakombo ba yebi ba vérité tôt ou tard to tike oyebi vérité ya kana malembe et yaka na malembe penda na escalier ko komelo bata mon papa Koffi Olomide donc de bazana ba yebi ba vérité vous comprendre vivre la musique ezaka moko o papa mba kufa o papa mba tika plutôt o papa mba tika vivre la musique yaka moko papa mba dayo ko benga tosha chef adoloba tosha chef nanga donc ça veut dire que tosha basa chef a mutu tout soko za na viva o papa mba tika e ba ke tosha chef na yo donc vive ça très très bien ya lobi yango abiki non tosha comme ina ba coterie apesa ko tosha guitare kenda na ba concert ya no comme ba problème abeta ba matana podium troté coterie na ba tumsu administration voilà lo mata mais quand même so vérité na ebisi non mon niveau qui muté mama be mo ko zala na mais l'être humain est méchant na bien pour non landa même ba injure ezalaki na landa ki interview na yo non quand na landa ki onté na landa ki ango mais
l'homme est méchant, hein? Yaya. Na ifsio mutu nini yango azanga mabe na mokili. Oyo yo mukolo lokola yo ozo finga mutu ndenge wana ozape mukolo yate adamu amuke ozo tenir ba propos ya ndenge wana na TV. Belle famille na yo ezotala yo. Bandeko na yo ya basi na mibali bazotala yo. Bana na yo pe bazotala yo. Voilà, bana no baloba on regarde notre papa qui insulte les gens à la télé. C'est de la honte, hein? Pour na makamete ba répétition et puis ton tozaki na maki hein na 2017. Répétition za ko samana. Ba do beta banze musu ya bakala ba vieux misusu wana tangi ba kombo. Oma ba beta boye kolonze mazo ya koyemba te. Oh ya teneli baba bibino ndo beta banze munde obango ba yemba kate obango ba yemba te ba répétara yango pa to chaka yango. Zika ba chanteur baza ebele. Bande ba papa ba kabola yango. Ozo comprendre hein? Alors, ce que dans Nzembo yo bande ko yemba isenge yo yemba so abeti il faut ya ko yemba non. Mais bande muso zo beta mawana. Baza ko ya ko yemba te. La vérité muso c'est bela on peut pas parler. On doit juste être sage. Ngana yebsoka que non vive la musique eza très bien. Vive la musique eza monko o papa yemba atika et chef na biso eza tosha. Kasi ya lobi ke chef na bino na kachote eza tosha ndengo lobi ya lobi ke depuis peut-être tosha zuma ka mongo vivre onire et lali nango bobimisa album eza kuna succès même papa mba mo place aza o sepelate vivre bobimisa album eleki na perse okolobanga te ba album nyonso papa mba mtesala succès okolobanga te ba album nyonso ya Koffi Olomide esala succès okolobanga te ke album nyonso tu ya Fally Ipupa esala succès ezaka ndenge wana ata même na commerce il y a toujours les hauts et les bas ata kuti na vie et kozana ntango moko ozui omona ntango moko ba marché makambo etambola bien base musu omona pe elali omona ntango musu na musala leta ntango musu basali 3 mois bafuta abino te omona pe ntango mususu ba mois o elandi bakomi kofuta bino. C'est toujours comme ça, il faut toujours la patience. Oyebi papa za souté donc ma cambouge échanger moi mon cœur vous comprendrez donc tozo sala tona pression te tozo sala course na mutu te vivre la musique ezo kende malembe en tout cas et tout tikela ngo temps album bande bimi ekoksi combien de temps tout tikela ngo temps bongo c'est ezaka juste mawa ozo comprendre bana ndako moko eza kola babota bino 8 4 oyo ya liboso bazo bundisa baleki. Tu vois un peu, c'est ce qui se passe. Donc ndaku na biso yangoyo o papa na mama ba tike la biso. Sikoyo 4 bana liboso ou 5 bana liboso balongwa bakenda. Sikoyo bana o batikala na ndaku ba mikolo balongwa bakenda bazo bundisa sikoyo bana wana o batikala na ndaku. En fait, c'est ce qui se passe. Ouais, pour te vendre la na dossier vivate avant to chita na mamna yo mais siko ero lobi bongo ngana ozo parler na watu parce que ngape na landaki bango na ndende bazoloba eza pe na administrateur monsieur ya viva o balongo la batu pour non citer ba kombo ala sur eza télé batanga que mais ero bozo mona eza bongo là monsieur na ndengo lobi parce que to bon mapena to se lever face te ban o balongo basal pe bana viva bazape ba tête d'affiche o ba koza la pe na viva la musique le lobi bon marche bien le matam ta longo la mutu azate oya loba ke balongola ye wana ayebi makambo ya loba na kombo ya mutu oya osaneti soi-disant à défendre papa te ba osaneti ka ba défendre papa mais moko loba ke soki balongola ye mususu wana parce que je vais pas citer les noms tanga kaka fabusi dekale ce que ba comprendre te mutu ngoni nyoso tanga kaka uzobanga uzobanga ndisiko kotanga po bango baotanga pene bango batanga pene batangi Corneille mo batangi pe mutu mususu batangi pe tosha babanga te baoloba siko yo zobanga ndene non banga te na mona viva yanga na 17 ans na papa wemba na biki papa monte spirit mona moloka inde na za awa obligé so mna côté c'est esprit maman na voyou petit esprit moloka isiko tanga ba kombo to sentir non omwende bazana ayebi nadaka na Abidjan. Napesi maman Marie Loria Wonembote ataki manager Afrique ya papa. Yena mutangu na téléphone, au parleur nazana nazoyoka. Nani?
Nande bazana 4 moko na bon zela toke malé mais moko na appelé ka batu déplacer vraiment langage aloba mabe vraiment combo ya papa nde maman Marie-Laure aloba na e ya lobi soki bona kolongwa so kolongwa longwa na yo pe. C'était la réponse bazongi la kae. So kolongwa longwa na yo pe. Comment tu peux dire que non papa mba pas kufa na ye. Aloba ndenge na neonde pesa Marie-Laure kanda. Ozomona Marie-Laure azana bato ba la première fois ba ebile sous maman Marie-Laure te azana ni. Maman Marie-Laure yaone ML ada Yem Tadaki manager Africa papa donc Corneille Malong Yadaki manager Europe et Marie-Laure Yaone manager Afrique. Parmi bateau basala bana vivre donc on a aider parmi les aki Sampaio comme on est sunani Apocalypse Apocadero Pompom Miyake et puis na Bendoson donc na ba o bazana parce que binombo pour on a déjà mutuni akolo ba bon moko na bango po Benedict Sucha azobanga notanga komona bo ba yara mabe ba mutute ba yebi ke na banga mutute mutete la banga te na banga mutute mais il faut kokena makam sagement quoi era lo ba bonde balongola kai balongola kai te yemo mda milongola ki biloka papa mba kufa na milongola na alors encore bien te donc yemo milongola ki balongola mutute viva balongola mutute balongola ka mutute papa mba ko tatika ko longola mutute bongo na sima na balongola mutu balongola ki mutu moko te mutu mota otomba musabibu ke nga balongola nga viva mutute na singa na lende moi to cité déjà na lende déjà net moi témoignage ya Pompom Miyake ya loba ke on dire bena papa no considérer avant kufa pour papa bena mtasenga kazo considérer mutu nyonso tout ezalaka ata bambali papa kutana papa emba ko respecter yo ko considérer yo ata kutu ba installateur na biso papa emba considérer tout le monde donc voilà. Ouais, voilà ce qu'on a évité, ce que yo logo zara na viva ndenge obi ke bozana bozo évoluer car siko est-ce que ba programme na bino zandeni parce que ba sentir on dirait boyoka na le soutien toza bato bayoka na soutien ba ko vacher ba kebeta ba femia ba festival nene bongo ko femia viva la musique to chobeta femia 14 donc voilà viva la musique c'est vrai que non ça la carrière solo nanga mais na viva na toujours donc chaque répétition chaque mardi toza na répétition na 155 et dans Massimanimba donc de 14h30 à 21h donc mutoza posa comme on a vivre la musique en répétition ayewana on est si yo mo pe na yo mo ce qu'on a dinga carrière en solo na yo ozo préparer nini single nanga yo bimo yebi yango te donc olobeli yango na mona ki était ça polémique te auto solo là parce que tozaki orana vivre la musique za orchestre papa o biso to ko ngate dai est-ce que mabeso beaucoup déjà ko kabwana nde bo kabwana wande salaki moi bien te mais ko kabwana za ka ya wenge kute kabwana wenge kumbela wenge BCBG wenge musique à maison mère wenge El Paris ezala wenge El Paris viva 1 viva 2 mais to yebi que viva la musique au papa mbatika yaka moko on va bien saluer ba comment ça bana viva comment viva la musique eza bana te donc viva yaka moko papa mbatika donc ba o wana yaka ba les à côté comme ça mais viva penza wa makolo pene vanda pena wa mukua pene yaka moko viva la musique ce que to chité déjà ma sola single na yo mum tous producteur ou comment non yo nazo ya wana pona makambo viva soki batu balobi ke non o tolinge loka papa mbe kufate mais papa mbe loko ya kufa e o etikela ki et da viva la musique atin mais pourquoi est-ce que vous créez encore d'autres choses pembeni pour ebundisa eloko papa mba atikaki soki bino bolingi yango etikala mais pourquoi bozo bundisa yango cette divergence des idées côté cause à la sage on bazo la place pona o etali carrière solo nanga nazaki na pour l'instant nada ko se produire tout seul et ça moi 2-3 personnes ba tchanga et moi maboko mais nado misunga nanga moko donc pour l'instant peut-être qu'à l'avenir nous avons tindelanga producteur on ne sait jamais et voilà quoi so ndenge yo momo ndenge okende ndenge musique ekende lelo o préfère carrière osala ba genre ndule nini en tout cas on embrasse rien surtout et dépendre de la feeling c'est vrai que on a danseuse na mutu na linga du boum 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 c'est vrai
mais ezaka eloka feeling quoi, ezaka kandenge inspiration koya et puis voilà. Et puis voilà, donc tu as fait moins précision, est-ce que lelo parler babiloko ya papa babilamba masolo na ngwe za rande ni ba gérer ngwe pa mutu mo gouvernement somba ou comment avec ça? On est photo na maman Amazon. Maman Amazon ba gros bisous ma maman chérie. En tout cas, on est comme na vie privée hein. Donc on a penza bilamba papa. On a photo na mère Amazon ngate. Photo na mère Amazon parce que ndingo za fait zo na casquette à danseuse parce que to yamba pe ba danseuse to landa pe ba onde ba lobaka. Est-ce que c'est vrai que ba danseuse vous allez on dirait un manipuler par le leader faut comment est moi signé dans canaille mo comme ya omoni kamba ko lingako ya ka de to aboy na mo sina jeune yo po jeune wa pe kitoko so sebe nanga ko tianga pe litoite so linginga e so ngana linganga na linganga super na bonanga est-ce que forcer nga to forcer nga ndenge nini ya moi si omoni so ki aboy ya to force aboyaka omoni dali kamba vision ba leader ba force raté hein non côté ba leader té non côté pe ba danseuse té je fais juste la part des choses ba leader ba force raté soka lingi yo soki yo po sepeli na yo bolingani mais so lingi yo ke yo za na vision côté la ki orchestre na ye oza na vision na yo oyebe eloko nyo lingini eskozo kende oyebe ça est carrément si oyebe c'est carrément que non voilà ezoka intéressé té o lingi té soki sikoyo osala musana kitoko ke ye aza poso perdre yo te a bengana yo te mais soki ozanuka obina nuka ndenge no ozanuka ndenge donc voilà akolo ba ne peut que non longo a orchestre nanga je sais pas mais na ndimite que ya bongo c'est salama leader a longo li danseuse pour danser à base à moi sinaye na salamate danser pe moi po boyo za babi moi po boyo za te parce que on a besoin travailler ka wana faut obimara na président nga yebisa OK non ils ont dépendre sur ndimi na ye ça veut dire que voilà il a ndenge na ye ba mso ba kota ba orchestre ata ba chanteuse ba danseuse nous oka objectif to posa na arabe makana ba leader. Voilà, mon tom tata objectif na ye aye na orchestre ça qu'on a vie na monde de to vivre boy. Mon tom tata un objectif na ye. Vous comprendre hein? Nga nga bento na kota vivre musique na daki na objectif na nga. Ne ba ke loko nyonga lingaki. Donc voilà pourquoi est-ce que bah une année après nazoka bénédiction ya ba parents nanga ya maman na papa parce que à mon que non Bénédicte a changé quitté. J'étais resté la même malgré que na tobeta ba concert na ba butu na zonga kana tongo na tabamba miku c'est tout ça mais j'étais resté la même et je suis toujours la même quoi. Voilà. Ça va yo pour l'union polémique mais deux questions sous avant 85% papa déjà yo oyeba kango. Vrai ou faux papa a un problème là avant kufana na Koffi Olomide. Na sekananu. Je me souviens encore na invest na kutana kina papa na Koffi Olomide. Parce que nous avons répété dans le groupe de danse. Nous avons solo la paix très bien. Abi, veli yoli, olingola banga, abi yo mona makamba papa dans sala. Abi papa dans sa nini. Yoli ngola bakolanda ke misante yo mona kite welenga papa. Yo za papa na ngai, ye paza papa na nga. Makam na bino, jamais na kokota na kati parce que nga na da mwana bino. Donc moi na jamais nakokota makambu na bino donc batu bazala toujours na makambu te aya donc obeba na penga na oliolo matape to bebani tout ça donc mais na yebaka susu que bazolinga na bango na yebaka susu na efrakata non pas efrakata et susu abombe les tos abracadabra donc ngam na salaka chorégraphie ya Koffi Olomide ya abracadabra réalisateur a contacté nga pour na sala chorégraphie na sa mais avant na ndima na benga papa ne c'est papa ta ba contacter nga pour na boye abi d'accord ko kende ngabi mais il faut na kende kuna pour na kesona papa Koffi abi non problème yate tu peux y aller mais sois sage donc bazaki penza na ba problème mo boye tiki ko kay ko talara tinde via ya deité yango tongeka toza
réponse wana mwa moke pana on a évité sikoyo bato bakosa réalité zebele hein pourquoi ya quitté donc ba réalité zebele bada papa ko fiolo mide papa nanga papa mbada papa nanga donc makam na bango donc voilà quoi voilà sikoyo on a évité question suka oyebi bana viva non bana wana bana viva o basala oyebi bana viva la musique biso et oh ya plateforme bat basali quand même boyebi yango ah oyebi yango te loko esali ba conférence de presse bazolekela na TV bana viva baoya mabe naza na temps na te nayebi nanga bango te oyebi quand même basampayo basali viens nanga sampayo nayebi parce que tozaka na viva vino sampayo na apprendre sampayo pompom miyake apokadero nana ni susu na bendoson basali plateforme na bango bana viva ah bon ok on va répéter na kitambo répéter un peu tout j'ai pas le temps nga nazaka très occupé j'ai pas osola na bavina mutu tosola ne na ba réseaux sociaux ezaka ya Jean moi des jours tosoli te est-ce que le gars basali na bango koloba nini un mot par rapport je n'ai rien à dire moi bénédiction rien à dire rien à dire quoi zéro t'as rien à dire rien à dire rien à dire en tout cas rien à dire nayebi te yo ozoko apprendre nga mais nga nayebi ke bana viva ya biso bana viva la musique quoi ya viva la musique yaka mongo papa mbatiki yaka biso donc voilà quoi voilà toko vraiment na suka nayebi te single no bat bazongo ndeni et puis bambote surtout bato ba contacter so ba contacter ndeni voilà en tout cas bato ba contacter nga le matoza na numéro wana ta nayebi ke ozala flexible mutu nyonso aza na mposa contacter nga numéro lo mata yango wana so ozwi lo mata ça veut dire que ozwi nga directement et puis na ba réseaux sociaux bokolanda nga na TikTok bokolanda nga na page Facebook nanga Bendi Shoot officiel bokolanda nga pe na Instagram et puis voilà single nanga brozo na ba plateforme presque nyonso na Amazon na Spotify Deezer bokozwango un peu partout na Facebook et puis voilà quoi. Donc ça la kitoko toza a omonyango ta edina ça linga bena bien dina fit donc ma solo ezo banda déjà à partir ya mois prochain mois de juillet non banda kopesa ba cours à danse africaine awa na cours ya athlétique donc ekozala abdos fessiers cuisses et puis voilà quoi t'as la salle très classe très propre en diagonale il y a Romeo Golf Dinafit c'est top quoi donc voilà. Est-ce que mbote pesa ezanga na mona viva mbote ezanga papa makuta do pesa ba mbote bonga na zang sa ba mbote nanga libose ke na colonel Chomba les fidèles des fidèles hein lo matape yo colonel Chomba iko sola kitoko sola colonel Chomba tout ça colonel Chomba pena photo sentir ngo donc colonel Chomba les fidèles des fidèles na pesio ba gros bisous Marie-Laure Yaone ma maman chérie Cornélie Malongiska to Shabazz Fulakanda chef na bango nyonso tout oya boy age fin cadra alala donc bana nyonso ya viva la musica ba Joe le Noir ba Neymar tout le monde a ba beau à vida na pesi bino bambota trop na bo sanité Patrick Bakala et le Pacifique ya Kilo Bravo Bertin Mudahama José Profakisim premier na Londres Willy Opelela ba gros bisous ba tout balinganga famille Chocha ma maman chérie maman Véronique papa Paul Chocha et puis na bosanité Jean ba gros bisous ba tout balinga Bénédicte je vous aime énormément suivez-moi sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent là donc voilà et puis héros dans l'ombre Nabiso Fabrice propreté donc voilà na pesier ba gros bisous et puis voilà quoi. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. C'était la Bénédicte Soucha. Donc, moi trop dans artiste complet. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Na batutu balandi biso na Congo Révolution News. Ndé to lobigara. Ba like, ba commentaire na bino et ça la énormément plaisir. Un grand merci à Fabou Sendeka nous a offert moulin derrière la caméra pour composer Michel Kombe avec le Royal et à Bruno Lubika l'argent propre mon vieux. Yo yangwana Jojo Ngunda Imen était avantageuse patron. Donc à Shuna Chanel la parisienne, Aya Willy Moucheni code mondial na Bosente Chiko Lubanda des fois maître
prophète Titi Bokunga de Lyon, Rodrigue Matin de Master Junior Chite ya depuis Durban. Bah tout ba radio le matin ndeka to ba like, ba commentaire na bien exceptionnellement plaisir. Donc je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye.